Boyoka makambu chroniqueuse ya Rit Misamu alobi. Rit Misamu yemoko a posté yango na Facebook na ye po boyeba ya ye chroniqueuse oyo azako défendre ye. Boyoka makambu alobi. Bolanda yango, bolanda po boyeba ke Rit Misamu aye na masekite. Po boyeba ke Rit Misamu azako kamwa te ndenge bobimeli ye boye. Rit Misamu a preparaki banda kala pona rando. Rit Misamu alalelaki bino kuse yango wana bolanda chroniqueuse na ye ndenga lobi. Parce que tozela ki mutu nyonso yebaki Rit akoloba nzoka abombelaki biso clip et puis tant babimisi clip batu babandi li sous critique nzoka nzembo wana ya nzembo na ye akala déjà na album na ye nzembo wana ezali donc asali yango teka ya mbala kata mbangu na makambo nyonso utokoma akende na studio po asala nzembo wana po abimisela biso non eza nzembo na ye déjà ya kala makambo ya kalobi nzambe mtayebi abimisi yango ebalani pe na makambo oyo euti koleka na réseaux sociaux yango nazolo babandeko nanga to changer ndenge na biso ya kozalela ndenge tozala na sentiment wana ya makambo yango tozela kisoki bakoloba nini so Rit akosala nini soka kofinga nini soka akosplike ndeni concernant libala na ye mwana muke ateyi kutu biso banikolo ateyi biso na omitianga moko na kati po ezala kate ke na olobela bino ateyi biso bamikola boyi kutu kosani ko répondre. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake awa Rit Misamu mingi bazako kanisake Rit Misamu makambo ezoleka ezako touche ye. Au contraire makambo ezoleka ezako pesa ye esengo. Bondima te me Rit Misamu azane esengo ya kosakana te. Pamba te Rit Misamu abandaki carrière musicale na ye azakaka na nzembo moko ebeta 1 million nyonso eza na se pe kombo na ye elobamaka te. Alors sikoyo kombo na ye ekomo lobama. En tout cas Rit Misamu azane esengo. Bien sûr bokolobake kombo na ye sikoyo ezolobama na ndenga mabe atazane esengo mazo sambwa. Mais non. Au contraire, Rit Misamu azako zela bolobela kombo na inde na ndenge ya mabe. Parce que azalaki na doute ke bokolobela kombo ne na ndenga malamu. Pe ayebaki soki bozako loba kombo ne na ndenga malamu mingi bako ignore ye, mingi bako tiana bango kate, pe batu bako zala muke pona koyoka kabino. Mais tangu bokoloba mabe pona ye, batu bakozala ebele pona koyoka. Batu bakozala ebele bakende bwaka misu na Facebook ya Rit Misamu. Babwaka misu na YouTube ya Rit Misamu. Pourquoi pas babone atazopesa bango kanda, surtout ba o balinga ko bone o penza bayokaka kanda bako abone po bazwa susu kanda ba popularity Misamu yango Rit Misamu ndenga zawana azane sengo. Journaliste na ya alobi Rit Misamu nzembo wana salango kala eza ya kala kaka siko na sali clip abimisi yango bino bokombi loba. Bien sûr, bato ebele pe ou bien muke ou bien ndambo bayebi nzembo yango ya kala. Alors likambo ezali awa journaliste ne akanisi biso toza bazoba me mutu aza zoba aza
te. Rythme Samu alobaki na munoko na ye moko, alobaki na zolo te, alobi na yoki makambo nyonso eleki, na yoki natali, me nakoloba eloko te, nakoloba kaka le 25 septembre na pesi bino rendez-vous. Rythme Samu alobaki bien akoloba le 25 septembre. Alors sikoyo le 25 septembre tomoni kaka nzembo wana, ezala eza nzembo akala, ezala ya sika, ezala lokoti yango mpo bavoisin, pourvu ke alobaki na biso le 25 septembre 2020 akoya koloba. Pe le 25 septembre 2020 tomoni pe nzembu eye koloba na place na ye. Alors journaliste oya chroniqueuse ya ye moko Rythme Samu aye abando loba ako défendre likambu oyo ezala tina ko défendre te. Mais journaliste ye kutu azala likambu mingi te, ya sali kaka musala na ye ya ko défendre ya ye mami Rythme Samu. Mais Rythme Samu matumbole leka, Rythme Samu provocation leka, alobi te wana bakokita tika na tumbu na bango susu. Nalobaki no nacha video oyo bamonaki makambo zoloba ezala nzela te, ngai te nzembo na ngai ya kala. Mais Rythme Samu ayebi ke tango akotia yango bakoloba ne ndenge nga papa Robo na zoloba, ayebi ke bato bako comprendre ke mwasi wana makambo alobi eza bongo te, ebota lisusu polémique mosusu. En bref, Rythme Samu alingi penza rando ekende. Na yebisi bino bozala siri, bolinga te, Rythme Samu aza penza na posa ya rando ekende. Surtout lokola Rythme Konzi bazo peksa tika rando, bazo teya ye na bana membre ba mama autorité na ba proche. Alors Rythme Samu alobi bon, soki Rythme Konzi apemi, mais sikoyo momanga na profite yangoyo, parce que Rythme Samu aza chanteuse. Ngai Rythme Samu, Rythme Konzi aza chanteuse, ngai Rythme Samu ngape chanteuse. Alors nga defona zo rando kombo na nga ekende. Yango wana bozomona Rythme Samu ndenga ye wana aye penza na rando, aza nango penza posa na ndenga kosakana te. Na minute oyo na ebite soki batu combien baza na posa bapupula bango basala rando basasa ye lokola bi Rythme Samu. Donc Rythme Samu alingi azalaka victime, bobimisaka ye mwana mabe ndenge bozobimisa, akosalaka tu aprovokaka bino bolobaka kaka bolobaka ndenge akuto poste video oyo chroniqueuse na Facebook apostango pona matumboli lisusu. Rythme Samu ngai papa Robo na koloba nini, na koloba kaka merci na yo Rythme Samu pona zaki na souci soki nazo tala ndenge bazo pekisa Rythme Konzi oya yo lipasa ntimba na bino atika rando nga na lobi mama na ngai awa tiki na kopesa nga gu bo nazana barando nete bele me yesiko mama YouTube ye ikoni soka tiki ata ba clash nga na kosuka boni menzoka yo landu Rythme Samu zalaki provoquer bango vraiment tombula potala Chantal Bola mama Paradis akome ko tosa mibeko ya mbila atika kikutu barando afanda kinyaka ngimunoko akomoteka kabundele akomoteka bapanzi akomosala na maboka ngulu ya ngulu. Mais sikoyo a partir na yo Chantal Bola zongi voir même alongwene mungala akomi mukongo akomoloba ngwaku na mbila po ayebike tangu bakomemela justice bakoloba po nini ofingi biso ngwaku wana yalobi ngala zaka nanga mukongo te ngala za mungala nebitanga ngwaku te sokela kisinu nini ngwaku o ngala lobi eza dansi ya le trio ma Jessie okoko na pesa ko bina. Mais
nzoka Chantal Bola sachanzaki identité ako mukongo mama na ngai ye mwana kimpumbulu jali show bazobotolo na tribu boye na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.